Le rendez-vous d'excellence oyo epesaka esengo na mabota ebele na cadre ya kozwa actualité ya mboka yango oyo ebandi mbote Congo Kinshasa, mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout na confiance et fidélité oyo bopesaka biso. Avant to fongola édition la biso ya mokola lelo bozolal ba semaine na biso boye bake ba officier supérieur ya la police nationale congolaise ba usi koza ba dip ya sikapola kotambola kitoko na bangonga ya misala na bango pe bonzo sous élément oyo ba femme déplacée à partir est de la République démocratique du Congo ba lancer leur activité économique pour basunga mabota na bango pe bonzo sous élément oyo le gouverneur Jacques Bilambaka a toujours conforté fort na musala de manière que nyoso ezola kitoko. Mboteli sous pour la ébike, Bozali Ebele Mette Fongola édition la biso na élément Oboye Baké. Bientôt grand projet à fabrication il y a ma batterie électrique qui a fait appel d'offres et qu'on a lancé. Nengeka Kamelis industrie, moi l'ambo quand Julien Paloukou a Beteli Yango Modaliboso, il y a ma investisseur Ebele eux parce qu'il a forum économique Awa, la carte à 20 provinces de Kinshasa, Wilfried Samba témoin événement. Mwana Congo, boye bake na kombo ya gouvernement congolais. Mwana mboka, Julien Paloukou, Oazali ministre industrie, Azako Senga, na save investisseurs Oyo, ba 17 pays à travers le monde. Oyo, bandimi kosala la République démocratique du Congo. Basala mingi na ba domaine prioritaire lokola, agro-industrie, infrastructure, na énergie pe, ba répondre mingi na projet moko ya munene, ya industrie, ya ba batterie po, ba appel d'offres et qu'on sera bientôt lancé dans l'état congolais. Nyonso oyo, bondi melangai ke, e uti ko salema a na ville province ya Kinshasa, na forum économique oyo, ezalaki, focalisé po na développement, ya ba réseau d'entreprise, na valorisation, il y a des opportunités, il y a commerce, il y a investissement dans la République démocratique du Congo. Pino Mokoboyo Kanengenini, Abetsa Kimbonda. J'ai dû démontrer les secteurs prioritaires dans lesquels la RDC a besoin d'investissements aussi bien nationaux qu'étrangers. C'est 1, l'agriculture, c'est 2, les infrastructures, c'est 3, l'énergie, c'est 4, le secteur ferroviaire, c'est 5, les zones économiques spéciales. Kakana occasion wana, boye baké directeur EQC BCDC, na directeur, il y a ba opération, il y a Banque mondiale, la République démocratique du Congo, balobike, ba quoi isami na opportunité oyo, République démocratique du Congo a fongolugé, Nanzela, il y a ministre industrie. Na cadre de rappel, et Sengeli boye baké, Masolo oyo, et bandaki depuis le 4 mars, à la ville province de Kinshasa, P et Sili, le 7 mars, P, bako continuer yango 17 au 9 mars na Lubumbashi na Okatanga yango biso. Tu souhaitais qu'à ma bonne chance de manière que nyonso eleka kitoko yango. Tu beti sika kambonda. Toyebisaki bino yango na basamer boye bake ba officier supérieur ya la police nationale congolaise ba uti kozwa ba jip au gouvernement apesi bango à travers le ministre ya intérieur pour basala misala bango kitoko toza élément oyo mwana mboka Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo bondi melanga ike 38 jeep kaka ndenge boza komona na ba image ba pesi yango na ba officier supérieur ya la police nationale congolaise pe ekoyaki na maboko ya directeur ya logistique ya PNC na kombo ya commissaire général ya la police nationale. Action oyo basali yango na cadre ya ko faciliter ba responsable ya la police basala kamisala kitoko boye bake directeur ya cabinet avec pembe ya intérieur a beteli yango mbondake oyo ezaka première lot ba responsable ya misusu ya PNC bango pe ba kozwa na mikolo oyo ezakoya. Bientôt, un délai relativement court, nous aurons encore d'autres véhicules qui devront être donnés à la police. Vous avez la responsabilité au nom du commissaire général de la police que vous représentez d'amener ce message pour dire que c'est un premier lot. Ça ne s'arrête pas là, il y aura un deuxième lot et c'est ce qui va permettre les dispartis de tout.
Et bongo, ba bénéficiaire, donc, la police, oyo, ba s'appelle le geste, ya ministre intérieur sécurité, ba sengi na bango kaka, ba batela mituka oyo kitoko. Et en ce qui concerne la protection de ce véhicule, j'aimerais vous faire savoir que nous sommes de grands responsables et de grandes autorités. Et ce quoi-là ne vous posez même pas de questions. Merci. Et sengali boye bake, et ce qui wanate, mituka misusu, plus de 50 pick-up Toyota Land Cruiser, ils sont déjà disponibles à la carte de ville province de Kinshasa. Bako kabola yango, la bagarre de la unité à province pour la facilité, ba troupe oyo, ba salaka ba opération, ba salaka kitoko avec impact dans l'idéologie. Bisom bonda ekolo. Tobeti sika kambonda. La moment nyonso oyo tokana kato sala ba activité la biso lokolo ya politique ya église ya topé ba anniversaire même ya ba mariage et sengeli topé sa confiance dans mon école agence pour eza vraiment ba reporter ya sope ba ba professionnel ya média. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Etikali c'est le moment muke protocole date le 8 mars na boye bakemo kilmobimba ba ko célébrer ma solo la droit de la femme principalement pour la bande la biso ya parti est la République démocratique du Congo baza ba non partante pour kuna droits humains na dignité ba maman ezalakate pour présence ya ba groupes armés et les kiming mais est boye baké délégation moko ya gouvernement baké kuna pour la pour réconforter ba monto za élément on a ba détail ya makasi. Mwana Congo boye bake na mission de travail kuna na Nord Kivu délégation à gouvernement na Assemblée nationale bakotaki depuis mokolo ya mercredi 6 mars 2024 na territoire ya Masisi précisément na groupement Kamuronza village Nzulo ndenge kaka boza komona bondi melanga ke awa ba déplacer de guerre baza ebele po bakimaki bitumba entre FRDC na ba terroriste M23 délégation oyo baye wana po na komemela bango message moko ya bolingo po baza ko vivre na ba condition moko difficile kutu population ya kuna balakisaki ba doléance na bango et pas la délégation boye bake les conseillers politiques ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka Jacquemain Chabani apesaki bango message moko ya réconfort. Président Félix Anatotuma mokonzi ya mboka atindi biso na mission moko officiellement humanitaire boye bake pasi na bino yango eza oyo mokonzi ya mboka aza nango susi na ye ya makasi ezake bozonga na bisika oyo bozala bondi melanga ke mwana mboka Jacquemain Chabani a promettre na ba déplacer de guerre ya village Luloke assistance na bango pe ekoyaka kala poso oyo yango biso tobeti kaka Mbonda. Situation sécuritaire ya parti est la République démocratique du Congo yangonde ezalaki masolo oyo esangisaki commission nationale ya droits de l'homme na ambassadrice ya Belgique na République démocratique du Congo mais sengeli boye bake diplomate belge asengi na Rwanda abimisa ba troupe na na territoire République démocratique du Congo. Ndeko ya Congo boye bake na cadre ya ba série de rencontres na ba diplomate oyo baza accrédité en la République démocratique du Congo
po na ba manifestation oyo euta ko salema la ville province ya Kinshasa pe na ba province misusu po na ko dénoncer ndenge communauté internationale baza ko beta kara na agression rwandaise na zela ba terroriste ya 123 bondi melanga ke président ya commission nationale ya droits de l'homme Paul Sampou abetaki masolo na ambassadrice ya Belgique à la République démocratique du Congo. Boyebake masolo na bango ezalaki basé na mission po la candidature ya CNDH na Conseil des droits de l'homme na Nations Unies. Nous avons évoqué le mandat de la Commission nationale des droits humains, les différentes questions relatives à la défense des droits humains, comment la Commission met en œuvre ce mandat, les actions qu'elle entreprend, par exemple dans la défense, la protection des défenseurs des droits humains, mais aussi la situation dans les prisons. Toutes ces mesures pourraient permettre d'améliorer la situation dans les prisons, de lutter contre la surpopulation. Il y a aussi toute la question des enfants dans les prisons qui sont parfois, à cause de cette surpopulation mélangée avec les adultes, c'est évidemment une situation qui nous préoccupe et j'étais ravie vraiment d'entendre que ça faisait partie des priorités de ce que la Commission nationale de défense des droits humains veut mettre en place. On a aussi évoqué, si vous me le permettez, la question de l'examen périodique universel et la RDC va faire l'objet de cet examen très prochainement à Genève, donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, la Commission va jouer un rôle aussi central aux côtés du gouvernement dans ce domaine. Bondi melanga ke ambassadrice ya Belgique alakisaki ndenge mboka na ye baza vraiment kokota na masolo oyo ya sécurité la partie est la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi était à Bruxelles en début de semaine, il a rencontré le Premier ministre belge, il a rencontré le roi, ils ont longuement discuté de la situation, ils ont évidemment reconnu qu'il y a une présence de forces rwandaises sur le sol congolais, qu'il y a aussi un soutien des groupes armés qui est inacceptable et donc ensemble ils ont vu comment on peut essayer de trouver une façon de retourner vers le processus de Luanda, trouver des solutions pour que le Rwanda se retire et que le Congo puisse vraiment retrouver au plus vite la paix. C'est essentiel avant tout pour les populations locales. Boyebake Yemoko mwana mboka Paul Sampou président CNDH abetaki pe masolo kaka na cadre wana na secrétaire général des États-Unis d'Amérique yango biso tobetisika kambonda. toyebisaki bino yango na basommaire boyebake bafemme déplacée à partir est ya république démocratique du Congo balancer baactivité économique mpona kosupporte bafamille na bango de manière ke bavivre mpe kitoko boza reportage ya mwana mboka Medrine Kambembe. À un jour, il y a célébration, il y a journée internationale, il y a droit de la femme. Ba femme déplacée, il y a Beni na Nord Kivu. Balansaki ba activité économique ya mike oyo ekosunga na besoin ya ba famille na bango. Ba activité oyo eza kosunga basi ebele ya ba déplacé pona koyeba ko assurer vie sociale na bango pe surtout pona kotangisa bana na bango. Toutefois, ba femme déplacée oyo baza ko plaider pona retour ya sécurité na ba région ya Benina Ituri oyo eza touché na activisme ya ba groupes armés pour que bango bayeba na kozonga na bisika na bango tope na ba village respectif na bango. Na yango tokosenga kaka na gouvernement congolais ayeba na kolandela situation sécuritaire ya est ya République démocratique du Congo malamu pour que peuple congolais ya kuna bayeba na ko vivre na kimia. Pe lisusu gouvernement congolais elongo na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ya ko promouvoir droit de la femme bayeba na ko soutenir idée ya ba femme déplacée oyo bazui initiative ya malamu ya création d'emploi malgré souffrance oyo bazali ko vivre kuna. Yango biso awa to betisi kaka mbonda pona ko soutenir ba femme nyonso ya est ya République démocratique du Congo. Toki mambangu na cour constitutionnelle boyebake auti ko autoriser ba eli ya Rutshuru Masisi pe kwa muti ya 2018 ba continuer ko siéger la nouvelle législative 20 ba élection et ko salema na ba entité territoriale la bango mais ngambo ya FCC moko na bango aboyi pe abete yango monda epai ya bandeko na biso ba confrère donc il y a télé 50 autres éléments ou plutôt que la cour constitutionnelle prend la décision courageuse
d'annuler toutes les élections du 20 décembre 2023. Parce que d'abord, ils ont été organisés par une CENI non consensuelle et ils ont été proclamés ou ils vont l'être définitivement par une cour constitutionnelle qui a été composée majoritairement par des personnes désignées par les chefs de l'État au mépris de la loi. Mais ensuite, parce que le processus électoral lui-même a été chaotique. Vous avez vu des machines à voter, plutôt à enrôler entre les mains des citoyens, mais plus tard encore, pendant les élections, des machines à voter entre les mains des candidats. Et donc, pour moi, il n'y a pas eu élection. Et donc, je ne peux pas aller siéger avec des non-élus. Et il était donc logique que la Cour constitutionnelle demande à tous les élus de 2018 de continuer à siéger jusqu'à ce que des élections transparentes, crédibles seront organisées. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, pour ma dignité, je ne peux pas, en étant élu, aller siéger avec les non-élus qui ont été nommés tout simplement par une famille politique. Mais moi, en tant que leader du FCC, qui est dénoncé à plusieurs reprises le processus électoral, je ne peux pas me dédire en allant siéger dans une assemblée des non-élus. 500 francs congolais automobiles à Pamba na valeur à l'Ipamo comme un baquet. Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ba émission que ceux qui ont dit 500 francs là, on va contribuer chaque jour et pas la bango. La fin de l'année et qu'on permettre yona libota na ngo c'est que la qui tokopé ba assistance mille et kozala na quelqu'un qui a voulu ceux qui ont eu un problème ya ndenge na ndenge. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 francs ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zwi eza ndenge moko te po biloko to zwi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni. Et donc, on a le kuta. Mais c'est vraiment tout sangana. Pour le but, fait la force. Et bongo, la cadre de formation, wana kutu, la na yo pongi ya ba bébé po, ba formation eza ebele lokola, make-up, na misala ndenge na ndenge. Na oyo etali kozo mosolo. Pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozo bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango. Pour l'union sociale, yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sango, yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango, congolais animio avec impact na idéologie yebake. Misala na yo et monani. Élément oyo toyebisaki bino na basommaire badekolanga boyebaki nani alobaki ke le gouverneur Jatiningo Bilambaka akosala musala na ETP opération coup de pot et là mais c'est que boyebaki akomi lisusu na kanda ya mabe po azwi ba responsabilité na ila esprit kaka ya kosepelisa bakongole po musala na ekende kitoko. Tous les éléments au moins que Wilfried Samba a tout acquis et si quand on a la démolition et la construction anarchique. Nani alobaki ke le gouverneur Jatiningo Bila akosala musala na ete. Nani pe alobaki ke opération coup de poing ezana impact TP et silakala. Botala yeyo les premiers citoyens bakinois mwana mboka Jatiningo Bilambaka avec impact na idéologie
atiki biro na ye depa aye kokita bisika mibale eza kotongama na banorme ya mabe et surtout ke amonaki yango tango alongwaki ndako na ye azalaki kokende musala boyebake baconstruction anarchique oyo epesi ye kanda ya mabe po etongami kaka na bisika oyo eza réservé mpo na leta abandaki nanu na entrée ya station makampagne na commune ya Ngalema bino moko botala ndenge nini population bayambaki ye po bazalaki ya kosepela te la spoliation ya espace public oyo po ebalite nani ateki yango pe azuba autorisation ya kosala misala epa ya nani tango ye moko le gouverneur Jacqueline Ngobila atali mikanda na cadre ya kotosa mibeko ya mboka apesi autorisation babuka chantier wana oyo eza considéré illégal pe population basepelaki makasi bino moko botala ndenge baza kobuka yango na kanda nyonso et surtout que population bazalaki contre construction wana ngaza occupant awa habitant awa ndako ya fasa babi gouverneur mutateki awa yango toza gouverneur ye awa pona journal lelo to sepeli makasi okita ya papa la biso Jacqueline Ngobila esale sengo mingi yango ba na vie bakosela muto aza moboyi makambo te depa tina komila kitambo bondi melangai ke amoni kaka buzoba oyo auti komona donc construction moko oyo eza kosalema contre ma norme urbanistique. Selon ma explication oyo azi epa ya architecte oyo akutaki wana bondi melangai ke burgomestre Kitambo ayebi masolo wana ndenge baza kotonga soi-disant bureau ya quartier. Du coup, le gouverneur Ngobila Mbaka apesi ba ordre bakata misala wana pe burgomestre akozala convoqué na hôtel de ville po apesa ba explication kitoko. Et le bourgmestre est au courant? Oui. Hein? Oui. Il faut arrêter. Il faut enlever votre palissade. Hein? D'accord, je vais. Il faut enlever ça rapidement. Na cadre de rappel, esengeli boyebake poso oyo euti koleka burgomestre ya commune ya Makala auti kozala la justice pe aza condamné na 5 ans de prison ferme pokaka apesaki autorisation ya kobuka mir oyo na elengesa awa esengeli ba burgomestre bozwa mayele boyebake esengeli bosala misala na bino conformément na mibeko ya mboka po bokwea na infraction te yango biso tobetisika kambunda ba officier judiciaire à compétence générale bauti ko participer la formation technique ya procédure ya kosambisa batu pe bazaki ba brevet na bango epa ya procureur de la république ya TGI Njili elekala kindenge nini Benjamin Kilunga témoin événement ndeko ya Congo bondi melanga ike baza 99 officiers de police judiciaire donc ba OPJ na mokuse à compétence générale et restreinte bauti kozwa ba brevet après formation moko ya 4 jours ya recyclage na cadre ya technique na procédure ya kosambisa batu boyebake na cérémonie yango procureur ya république près ya tribunal ya grande instance Kinshasa Njili a profité qui na occasion wana po na ko expliquer bango importance ya métier ya officier ya police judiciaire. La justice élève une nation et quand on parle de la justice on regarde d'abord par les commencements. Et les commencements, c'est vous les autres pays. Dans cette tâche, vous avez une mission très importante et un rôle prépondérant à jouer en ce qui concerne l'administration de la justice. Ba participant oyo bazala kiwana bazanga kite kobetsa mbonda liboso ya caméra na biso. Le sentiment que j'éprouve c'est énorme, je suis vraiment plein de joie. De ce que nous avons enfin prêté serment. C'est une journée de joie pour nous. Je sais que ce sont des épreuves de service qui nous ont été rendues selon les formations que vous nous aviez données. Nous sommes disposés maintenant de travailler pour rendre encore notre capacité au niveau de l'appareil judiciaire. Na cadre de rappel, esengeli boyebake ba OPJ nyoso oyo ba uti kozwa ba formation bazabongo batu ya changu yango biso. Tobetisika kambonda. Fonds ya promotion ya santé auti kopesa ba chèque ya mongo ebele pour la ko appuyer gratuité à maternité donc plus de $800,000 ba pesi la ba hôpital ebele pour passer la bisamo kitoko ya koyeba ba mama ya zemi pela bana o ba kobota ba de manière que nyoso eleka avec impact na idéologie tous éléments ou la ba détail ya makasi. Mwana Congo, bondi melangai ke likambo ya gratuité ya maternité, gouvernement aza kotela yango mayele na ndenge moko ya kosakana te. Botala neti awa, ba établissement nyonso
oyo eza concerné pour la réussite du programme phare oyo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bauti kozwa chèque ya $875 000 américains na fonds de promotion sociale ya santé. Chaque oyo ekosunga ba hôpital wana po ba bongisa musala bango surtout na ba mama oyo bazala bazemi ndenge kaka mbonda ebetami. Les établissements ont 15 jours pour nous apporter les justificatifs liés aux besoins mis en exécution. Et pour nous aussi, le Fonds de promotion de la santé, nous devons présenter les éléments de justification auprès de l'IGF. Les bénéficiaires, il y a donc l'hôpital wana baza obligé ya kosala la mbongo wana po na kosunga population ndenge représentant un ministre de la santé abeteli yango mbonda. Cette enveloppe va être orientée vers l'achat de petits matériels, des petites réhabilitations, afin de rendre acceptables les conditions minimales d'accueil et de prise en charge dans les établissements de soins. Bondi melangai ke cérémonie oyo ya remise ya chèque et salemaki après mobange la réunion oyo balobelaki processus ya évaluation ya bakisi oyo esengeli na bazone ya santé. Awa boza kozwa bamongo na esengo nyonso ekosenga pe baminganga bozala mitema ya malamu ya koyambaka basi na biso kitoko po babota pe malamu. Eza te likambo oh mama somba bagan somba bakisi luvunu po chef de l'État aza déjà kolakisa bonne volonté donc masolo ya kobota ezande ya ofele sans kobimisa attend un fois po l'État a foutu les biso déjà nyonso boti kato bota mais mingi ezalande la calcul po kolia komela na makambo ebele eza liboso oyo kosala ke mwana akola kitoko yango biso tobetisika kambonda. Agent du ministère des Sports babeteli mwana mboka François Kabulo mwana Kabulo ozali ministre des Sports mbonza ndenge mboka mabe pe basengi vraiment alongwa na musala na ye po mbongo ezali komona na te pe babeteli mbonda ke azali mingi kaka kokotisa na cabinet na ye ba membre ya famille na ye somo pasi pe moto za élément oyo sengi ministre wana akende tolingi yete akende ndeko na ngai ya Congo bondimela ngai ke après secrétariat ya ministère ya sport oyo lelo batikala sans boulot po nyonso ministre ya sport Kabulo mwana Kabulo abotola bango sikoyo boyebake ekomi tour ya ba agent misusu lokola ba oyo balandelaka ba infrastructure sportive oyo ba betelie mbonda moko ya mabe makasi toza ko reprocher ya azosala biso eloko moko te mbongo nyonso ya stade kaka ye makambo nyonso ezala lokola ndenge baza kokendeke na ba mission na banini kaka ye na bandeko na ye na famille na ye tolingi lisusu te akende yango naza kosenga epai ya président na biso papa Fachi Beton alongwela biso ministre oyo Kabulu mwana Kabulu akende oyebake mes gestion népotisme nyonso wana nde ba infraction oyo baza kofundela yango mwana mboka Kabulo mwana Kabulo oyo aza ministre des sports arrivé na ye administration ekufi amemi baattribution nyonso tozalaki nango awa ake nango na seke na kabine na ye kuna mpe na kabine tolisi famille bambongo ya bapublicité ya bavodacom bafuta $70,000 mbongo nyonso ye azozwa biso secrétariat tozozwa ta infran te yango tolingi esu te mbongo oyo mpe tozoloba boye topesa moko interpellation na IGF aya asala makambo ya inspection alandela bambongo oyo bras congo azofuta na stade oyo alandela mbongo vodacom azofuta ezokende wapi baosalela yango nini mpona bandeko oyo basalaka na secteur oyo elikela bango ekomi kaka na gouvernement ya sika ebima po bazala soulager bazonga na badroit na bango malgré que Kabulo mwana Kabulo ministre des sports et loisirs aza kolobake bilan na ye eza positif. Parmi les faits qui marquent mon passage, il y a tous les stades que nous mettons à la disposition de tous les Congolais. Rappelez-vous, les concerts du musicien Ferré qui a été formidable, qui a fait un succès terrible. Rappelez-vous également les passages des différentes églises, parce que c'est ça aussi. Nous permettons que les gens fassent leur activité de prière. Makambu ya boye, eza kosala soni makasi pena mawa vraiment. Awa, en tout cas, tout ça kosenga kaka na bakonzi ya mboka boye bake dossier oyo, eza vraiment à suivre. Bolandela yango makasi po, eza kobetisa monde ya mabe makasi yango. Tobetisika kambonda.
tala ndenge tokomi na suka édition mokolo me tokosilisa yango boye te sans pour autant toyebisa bino basomere na biso boyebake tobetaki basolo ya baofficier supérieur ya police nationale congolaise bauti kozwa bajipi ya sika mpo basala mosala bango kitoko avec impact na idéologie mpe bolandaki élément oyo ya bafemme déplacée ya partie est ya république démocratique du congo balanse baactivité économique mpo basunga mabota na bango mpe lisusu bozwaki élément oyo ya le gouverneur ya Jotini Ngobila Mbaka aza toujours kofrappe fort mpona korépondre na banorme oyo esengeli demande ke population basepela na mosala na ye. Merci de confiance et fidélité au groupe Sakabiso pense que tout ça de manière que bon Zabiso qui toque la mission la qualité surtout mingi ya actualité. Mais bon continuez toujours à s'abonner et belé la chaîne YouTube la Biso Bonda école officielle P. Bon hésitez pour le Sabiso va marcher la bino le coup la sport publicitaire tout la activité la bino la ndenge tout ça ma chaîne partenaire et belé to collection va primo pour malamu oyo ko permettre que Biso la bino équilibre ezala malamu ba boye bake si ben caméra ezaki musala qui toko ya mwana mboka Wilfried Samba montage et réalisation ya mwana mboka Ekrin Mateta édition et Simamaki et puis maman Medrine Kambenga à l'aide de la présentation. En tout cas, sans un merci, ton Kaboula Mawa et Longo, la maman est partie Est République démocratique du Congo de manière que tout là qui savent vraiment que tu as sur la bango bon moko. Tout coup trembler estimation collée sur Azongité. Bye, je vous aime beaucoup plus.